Shaddai, je suis reconnaissante na masosala na bomoi nangai. Je suis reconnaissante na masosala na libota nangai. Yango na yembi na nzembo pona kokumisa kombo na yo. Yango na betili ndanda pona koyembela monene na yo oza Shaddai. Mingi babotama mababa Ihowa yo pesa rose monoko ya koloba yoza Shaddai. Mingi babotama veglo Iho salanga ingolu ya komona Yango na yembi na nzembo pona kokumisa kombo na yo Shaddai. Yango na betili ndanda pona koyembela monene na yo oza Shaddai. Allo, shalom à peuple d'Elohim. Elohim azwa lokumu tokutani susu na mokolo ya lelo nyonso anaka pona lokumu ya Adonai Oshwara Mashia. En tout cas nazana esengo lelo makasi parce que natangami parmi les vivants. Et mon liku de nzembu nazoye matloto lobela mingi tali la reconnaissance. Elohim asali biso grâce au tangami parmi les vivants. Elohim asali biso grâce aux ali koloba. Elohim asali biso grâce aux ali kopema. Pesi yo souffle de vie. Elohim a tellement amour. Yango naza moto esengo parce que tangami parmi les vivants naza reconnaissante na mpona Elohim wana asali ya minene na vie nanga. Asali ya kokama azo lemba te na kosunga biso azo lemba te na kolongisa biso na bitumba nyonso ya molili o ezali kotelemela la vie na biso. Elohim aza tellement bon. Écoute alobi chaque matin renouvelle sa bonté. En tout cas tozana bakuma la mon pote tozana créateur o ya lingi biso tellement mingi. En tout cas tokuta isu na mokolo ya lelo kaka nde rendez-vous na biso ezalaka chaque lundi mercredi à 10h 11h na masolo ya Congo na YouTube. So tali biso pe na 21h30 na Tarde TV na Movie Channel TV et que ça la paie bien chaque lundi mercredi mais chaque vendredi on tozalaka nde na ngana aide de la presse congolaise bino mo boyebi kaka masolo ya Congo ngo ndenge ezokende mutango na bangolu na mutu moko makamebele Moïse Mbui aide de la presse congolaise Elohim apambole susu makasi yo tozalaka na chaque vendredi à 21h30. En tout cas, Elohim a sali grâce, le soto lobela sous de la part d'Elohim. Toujours continuer quand na thème na biso, oyo zalaki ya amour. Parce que ce moni grand titre na biso, l'heure est arrivée. L'heure est venue où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Le salut vient de Juifs. Bobo Sanakelo, on peut tout faire, on peut faire des miracles, mais le salut vient des Juifs. Jean 4, 21, 22. Elohim a lobby, le salut vient de Juifs. Dans le salut, il y a tout. Il y a l'adoption, il y a la rédemption. Il y a le pardon du péché, il y a la vie éternelle, il y a la gloire, il y a la paix. Il y a la vie éternelle, on peut tout faire. Nazanga nanga semena kota, nazanga kota lolate. Tout est vanité. Tout le salut, mais le salut vient de Oshwara Mashia. Jean 4, 21 à 22. Le lorsqu'on a katika ya thème na biso ya amour. Tolobele ki moi ba aspect ebele, tolobele ki moi ba titre ebele, ba sous-titre ebele. Lelo le mami biso sous leona la reconnaissance. Et on moni maman rodete bandela yembi la reconnaissance. Il m'a pambola mosali na papa chaque évangéliste chaque psaume. En tout cas, naza reconnaissante ma kasi na papa oyo. Lelo penda to beta biso la reconnaissance. Elohim a lobby bana nangai dans l'amour, faut pas appeler lo qu'on a bien reconnaissance. Ceux qui doivent reconnaître le créateur na biso. Alobi na Matthieu 23, 8 à 9. Qu'est-ce que Matthieu 22, 37 alobi le premier commandement, le plus grand commandement, on reconnaître, oyeba que tu as le créateur. O lingaye de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Parce qu'il faut reconnaître qu'il existe et il est tout pour toi. Yende akela, yende père spirituel na biso. Et le mabina zonge la sous Shaddaiwan. Et le mabina zonge la sous comme père spirituel. Maman nangai, papa nangai, yozana ndaku, mokel na biso alobi akabola ka gloire na ye na mutute. Le père spirituel, ce n'est que lui, Elohim, ou appelle sa biso souffle de vie. Tout à l'heure, Matthieu 23, 8 à 9. N'appelle personne, père spirituel sur cette terre. Si qu'on va toujours le bas,
Si vous avez un père spirituel, on va sunga biso le to ye ba pe makambo moli mango makambo Elohim mango benga ba nan. Et ma do benga bango ba coach. Yango moli maman va être lelo non seulement ça reconnaissante na Elohim notre père spirituel, mon père spirituel Elohim notre créateur. Après reconnaissant d'abord tout physique le matia comme coach en anzela na ye et le mabi faut un nombre exemplaire parce qu'on donne ce qu'on a ceux qui sont reconnaissance et bon le mot tout le monde a tenu de reconnaissance et pas non alors l'amour du prochain ba non amour tout le monde a pembe ni faut linga e lo kwande o linga ndo linga ba kumisa ndo linga ba pesa respect ndo linga ka ba linga yo ndo linga ka ba memia yo salango pe na muninga ndo linga ka ate ozala chic ozala belle ozala ni salango pe na muninga o aza pembe na yo ndo linga ba sala o mabete ko salango pe muninga te ndo linga ba finga ote ko finga pe muninga te. Ça c'est l'amour du prochain donc le mensenga bisora ke to linga na kata bolingo mo ba speza e belo to lobela la reconnaissance to linga créateur na biso de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, pour la gloire de son Seigneur Adonai et Oshwara Mashia. Et le mabinga mona bandana na reconnaissance ango. Maman va être habillée dans les néatés. Si a commis à niveau, habillée dans les néatés. Si on a bien mis dans les néatés, c'est que n'a pas reconnaissance de Elohim. Te peut le masala à kananzela batu. Et le mamiti système. Asunga ke lelo ma roet ayeba parce que asunga nga nzela ba to pe belé na ba formation lelo pe na comment lo parce que lo ba pe boza ka petete lelo pe na comment te ma pe na miso to côté ya batuza ki pe petete so ki na za ki formation na te le matinde nga na kata ba tout te men lelo pe na zape ne non ça la boité. Donc, il faut te reconnaître, bah, oh, le match a permis n'abus, oh, bah, qui c'est l'abus en plus. Et le m'habitant, on reconnaître, c'est ça aussi, le vrai amour, c'est ça aussi, oh, le malingi, tous en on a katamité, ma pona le kumukaya Adonai et Oshwara Mashia. Premièrement, j'ai béni Elohim, la reconnaissance, et le makambase linga. Deuxièmement, na bénir et le mapambola, ba parents nangai, parce que, kobo tangana, nkokoli sangai, maman betelanga moi histoire moi muki tu étais une fille capricieuse têtue zara makamuka ya yomoko il y avait un temps où tu kufa mais la prière maman biso c'est une prophétesse aussi maman Mariam est là où tu es maman coup de chapeau maman il m'a pas mbolo sous ma case maman asambela lelo Elohim asali grâce naza envie lelo pe le masali grâce na kompe ko saila Elohim mais apeku asepela coup ma case abenga aka ah moi nangai Moussali ya Elohim, donc nous sommes là pour le coup ya Adonai Oshwara Mashia. Na pespe merci, reconnaissante nangai, nous reconnaissante na papa nanga boni. Ah, papa azwa richesse na ya chamitu na biso. Azwa mbongo na ya tangisa biso na école chère. Azwa sans sa responsabilité na ya apesha biso. Azwa forma biso comme ici biso pe parce que lui c'est un grand prophète. Papa boni est là où le tambi et si ka ojaba kuku na yo ebele. Ay lelo na ka boy, to ka système ka reconnaissance. Dernier peu Saint-Esprit à Kambabiso, to lobapé de la part d'Elohim, na cadre de reconnaissance, tozo lobakaka. Troisièmement, naza reconnaissante à mon amour, mon époux, mon mari. Maman nangai, papa nangai, wana da kosi na kata ba marié. Avant na loba na nangai, papa a pese lombo, mo foza a pesa ke merci. Papa a pese lombo, bon encore ça on va faire. Mazu a pese le mot, le ba bengo madame. Moi si ya kingani, ba respecter o madame. Pour ani papa na pese lombo, maman ça la reconnaissante. Papa peut la reconnaissante pe na maman parce que na force à prière na ye pe, bon longo na ye bukama. Ozo ke de grade ok de programme na kat na mosala zala reconnaissante wana message et pe sa meli ba marié bazana ndaku bazo landangai et le mabi reconnaissance à la paix réciproque atop ba reconnaissante envers yo et va teke ah pona nganda komi bongo Elohim a cause la source na kati na ote Elohim n'aime pas des orgueils ils aiment des gens simples ils aiment des gens humbles parce que dans la reconnaissance il y a aussi l'humilité dans la reconnaissance il y a aussi le sens du pardon. Tant dans l'amour, bah c'est une reconnaissance, mais quand la reconnaissance, il y a aussi le sens du pardon, aussi l'humilité. C'est pas que ce soit bah que ah merci Kingani, Nandela na yonde le masali grâce na komi boy. Eza yo to anoka canal parce que même Paul, azaki dane loko atata, azaki dane loko Elohim. Il y avait l'esprit à faire spirituel, Elohim, son créateur. Mais Elohim, il y en a tinda qui est pas Ananias. On a qui de choses sur la coach na ya sanini a sungaye a lelo a comme appelle mon sale Elohim munene donc Ananias qui n'est père spirituel n'était là n'est qu'un coach
so pas besoin le bac bon père spirituel de le bac Jean-Baptiste Abati Saramoto so que Jean-Baptiste Abati Saramoto so mutabati Saramoto n'est père spirituel c'est que Jean-Baptiste père spirituel et au choix non donc la Bible parle on a qui entre parenthèses ma kambetali ka reconnaissance et le mabito reconnaître ba o ba sunga bisope le ba c'est un plus le commis o po jalelo donc on peut reconnaître moto et ça appelle à sens moko ya politesse hein ils ont été que si un peu la bimisa pe na ndenge na ngate mutabimaka na sima moto quatrièmement na reconnaissante sur le plan spirituel j'ai dit déjà mon amour et troisièmement faut bon ça côté pas Philippe et le masala grâce à Tindelanga Mbalo un homme a un grand cœur mon bal la supportanga moi va te la rama comme casser no moninga la fille compliqué mais cet homme là a supportant le masala grâce a pese motema monene et c'est qu'on peut s'en avoir conseil le lot payer moi lobby maman maintenant tu es maintenant une femme vertueuse donc c'est que avant en tout cas ça qui pena temps avec qui mon olali pena boyer ensemble la ponayo en tout cas na reconnaissance ma casse pour mon amour non seulement a pese la ngambon le bobenga madame mais deuxièmement aussi a sunganga pena vie spirituelle a sunganga pena ba conseil belé a sunganga même sur le plan argumentaire sunga pe na makambo ebele loima pambola papa Philippe Basila Italie mon amour mon mari et le makeno sous mosika même lobi kuna kutenel na mwana na emo kwa sala kepa na ye alobi maman on a vraiment un chef ngabia wana za ngo ba qualité ne parce que ngamoko déjà na expérimenté yango donc Elohim azwaka lokumu quatrièmement je bénis Elohim na grâce à salangai asalanga grâce au kutana maman Tumba Chaoumba paix à son âme. Maman c'était vraiment une brave femme, c'était vraiment une femme forte, une femme avec une foi une action. Donc il doit se habiller que li kamo penser le mon sala lelo. Avec une foi moko donc mère Alexa biso tali konzima. En tout cas mona sunga biso na kata ba prier maman Tumba Chaoumba Elohim o bibi tant mutakufa makamna malamu elanda kaye. Elohim esika ozali en tout cas makamalamu elanda yo parce que ba fruit na yo bango yeyo. Cinquièmement, je bénis aussi Elohim car sur le plan spirituel, pasteur Élisée Kassanda. Rose Dieu non simbelo bâton. Yo le malobi na réglé yo donc na taillé yo ataba pour ça 3 jours à sec. Yo ça c'est toujours à sec. Ataba pour ça là oh ni 30 jours, yo faut ça à 50 jours parce que le même singa osam mutu monene akotizo puissamment makambo tali évangélisation. Makambo tali makambo Elohim ok na yo mosika kuta pesa kutu ana donc encadrer même bana ya ekodi papa merci pour la confiance en tout cas makambo sungangai ça 10 ans na sa makola mutu papa Elohim apambola yo makasi en tout cas bilembo na yo na kati nanga ezali koganga lola oyo salela kabutu moy olakisanga comment kozala discipliné comment kozala ba principe na makambo etali Elohim na eba momo ko ono koloba mingi mosala Elohim eza nango makelele te eza nango prière te mais le comportement rose fomibuka mutaselo mabe kende ko senga e pardon mona so na sengi to kolanga nem so kende ko senga e pardon moi ke inde ya senga pardon et loko na type mais sana kati na ngai esprit a comique tisi esprit a kozala humble kosambela pe mingi parce que kosambela de minuit à 5 heures ce n'est pas facile mais anzela et masala grâce nanzela ya coach pasteur Élisée Kassanda asunganga alakisanga ndenge babuka kama bolongo peton osambela okoti ya verset biblique po kanga Elohim en tout cas papa makambo osala na vinanga et les kapambate bilembo nango yango oyo papa nangai Elohim apambola yo lisusu makasi na continuer la 6e partie na le maté na tebele en tout cas le masala grâce à l'école na l'église pe belé na zo pe ya mutuya ya mabe na boaka ya mutuya na zoa pasteur évêque Pascal surtout sa femme maman Elohim apambolé makasi chaque voyage en Afrique du Sud alors les bateaux au de la biso bloko wana je me rappelle na belle sœur nangai Fanny Falanga Basila
nazalaki aza mwasi ya papa Freddy Masango, papa wana Elohim papa mbolaye makasi, papa moka motema monene soki lelo pe na vandi na maîtrise na kati na mariage eza grâce à papa oyo Elohim asala grâce nzela papa oyo akochanga pe makambu ebele Elohim apambola basali na ye pour te dire que nyonso bosala ekenda pamba te ya ses fruits, il y a de fruits oyo comme déjà kobima Elohim apambola pasteur avec mokuna Elohim apambola papa Freddy Masango, Elohim apambola prophète Andy Bouya balobi l'onction n'a pas d'âge. Comment on a eu tout le monde en moi mais et l'autre quand t'as ça à Katino yango ça le grand pasteur prophète Andy Bouya, c'était la première fois dans matin ton nom c'est ça qui nanzela ya prophète Andy Bouya Elohim m'a utilisé en tout cas na Congo il y a des gens oh bah servent Elohim ya solo baza. Il y a encore 7000 qui n'ont pas confessé devant Bali. Il y a le Malinga Congo, mais pour saline ba talent na ye. Ba saline mine ne baza na kat na Congo. En tout cas, le ma pambola Congo na ngai la RDC. Mon pays que j'aime beaucoup, le ma pambola yango. Na pesi merci na prophète Kabengele. Abimoni yo, on est loko tata. On dit pour nous solo ba eratate par prophète Kabengele na pesi yo pe merci Elohim akena pe musika pasteur David Bata pasteur Freddy Masango na tanga ki déjà donc Elohim apambola bino makasi pasteur Sam boza tellement ebele so de na tanga kombo. En tout cas, et qu'on soit biso penza temps. Donc le mabik donc en bref, na ko boucler comme reconnaissance. Et le mabik à cause de reconnaissance na oyo a sali pona yo pe na moto a sunga ba ki selon un plus. Na sa reconnaissance pe na grande chonanga Wivine Alemba Rose. Na ba conseil grande chonanga l'aîné de la famille Wivine et là où le mapambola e makasi. Na sa reconnaissance na ba tebele ba chrétienne Polecha ba Ruth boza tellement ebele bosunganga imado esiko zali na Turquie Elohim apambola makasi. En tout cas la kisanga comment ko épargner kambonga yenyo c'est là important. Ici qu'on a assurance c'est Gabi maman Rosette yo penza. En tout cas Elohim apambola yo makasi parce que c'est ça qui fait aussi ma force. Nazu koto lelo maman Rosette. Ben na suki cité. Ti lo na kopia kaka, ti lo na le masala grâce na kopia kaka. Même bateau opena ba ya ebi bango pété, ba ebi nga pété. Mais tant on a prédication na bango ba kisa un plus. Et on a dit que na Congo a le masala grâce, toza na batu ya motu ya toza na sala minene basala nguya Elohim apakola mafuta aza na sa mokili. Oh, so ki motali même na mwana nga aza ingrate te, mwana nga aza mwana bolingo parce que Elohim alinka toza ka na bolingo. Yango mwana opesa ba spe mo ebele o c'est Elohim adoko souffler le te qui m'a comme un mariage l'amour du prochain to qui on va se me belé mais l'autre qui n'a comme reconnaissance na carte reconnaissance tous à la soka humble parce que nous sale Elohim il dit Elohim résiste aux orgueils il fait grâce aux humbles tous à la carte humble tous à la carte humble tous à la reconnaissance to linga Elohim to sale la ina ma principe na parce que dans le bango milieu on dit que ajouter à la fois la connaissance oui c'est bien bon mais profondeur, révélation, il y a test, il y a blog, il y a ajouter à la foi le principe de cette foi-là. Elohim a puré son tâche. Tant que ça est là, tant la peine à lima, tant la peine à pureté, tant la peine à purification. Nous sommes là, tout ça, on peut na bisoter. Il y a de foi, ma comme ça, et comme Elohim, Elohim, pour na ngate, pour na moko na kokate. Mais pour na yo, papa na sali yango. Et là, et simba kamote matata, et simba mote melo. Il y a un moment Elohim a David, tu es l'homme selon mon cœur. Pourquoi? David est l'équipe humble. David, malgré sa royauté, David, malgré sa hauteur, malgré sa richesse, tout et tout, maintenant le père, nous sommes à Dieu, on les a ratés, et là, et ça là, que Elohim a ça, sous bolam, sous ébélé, et ça là, que Elohim a lingao sous ma case, parce que, ah, mon a reconnaissance, et ça peut sens, il y a comique qui dit ça, oh, bah, que je suis rien sans toi, Elohim, je suis rien, donc, ce qui est comme un niveau hauté. Ce qui est na balité, ce qui est na botité, le masali au grâce au bali, au boti. Ya mingi ba ole la mabala, mingi ba ole la mabota. Mais yo le masali au grâce au bali, au boti. Ko bateke za makasi nanga non. Za makasi, il y a de belles femmes hein. Oh petit le dans la balité, bazo lu ko mabala. Mais le masali au grâce au bali. Za makasi c'est une grâce. Faut à la reconnaissante. Alors qui na tongo tali, au monika souffle devait apesio. La mou qui n'a tongo, paie ma corps à peso, Père, merci.
parce que salinga grâce na moni mokola lelo et ça avec Elohim abakisi yo pe mikolo ebele na sa mokili oyo et ça avec Elohim ba ate moi na za reconnaître na sala subolamu ako reconnaître sous subolamu on a salé lié akopambola ngaso parce que Elohim alingane kaka lokumu ezonga epai na akeli biso poto sa eleka akeli biso poto gumba mela e poto to tombola e ko alikabola ka gloire na motote donc lelo le masali grâce au komi esika mo belevé en dignité aussi poste aussi promotion papa na ngai za mayele na ote maman na ngai za makasi na ote lelo sali le masali grâce au boti parce que fimo kutu lobi akomenga maman releta le ma répondre nga mobile nga matisi promotion akomi colonel full et le mazalo kumu ngai mama faut komi c'est Elohim. Est-ce que vous avez ma casse na maman na ma casse na ngati na casse le ma pambolo sous ma casse le même matation comme sous général ti va fonctionner matarabi no monde boyebi parce que tu as reconnu que t'es Elohim nda komi singa na niveau haut Elohim alinga ka ba reconnaissant so tali même dit le preuve ba kei mais moko o azonga ki Elohim machada iwana bi But nefa ba kei wa babi papa nga na zongi na ko pesa yo merci le ma sepela ki na moko na o azonga ki donc reconnaissance soit les sala ka bien so ki lo le sepela reconnaissance so sala pona ye o kitiselo pe na nzela bato a o kitisela o pe bolamu na nzela ya bato donc Elohim akopambola le moi ka Elohim akofungola ba porte pe ebele po anini o reconnaître d'abord que nyonso na zana ngwezanga ite pour reconnaître Elohim osala grâce na nzela mutu o na bakisa un peu nyemo kofungola ba porte ebele le mpe akosa ke ba connaît ba relation pe mnyene efunga parce que ina simba ka mitia bakonzi yenda simba ka problème 21 lo bango mille une fois que le cœur de roi le matambo sango partout où il veut ce qu'on a reconnaissant na bolamu le monsela oza reconnaissant bolamu o muta pembe na sailio ele mo fungo pe bolamu susu ya grande pas bi ke ate tant akoma susu plus élevé akoma susu grand ako reconnaître parce que bi dans des petites choses ne le maeba kabana yi so ko za fidèle un bloc amike ne le mo comme so fidèle un bloc amine donc papa na nga tous à la reconnaissant maman na nga tous à la reconnaissante Elohim abateli yo abundeli yo bitumba abikisio na maladie na sambeli pona filmo bazaki na problème ya cancer ya libe bo ni bisanga pona thème pona libe les bon de ma mère bon na va en français parce que peut la lingala ça sonne bien té oh misa na sambeli pona et la minute oh alors quand même pas qu'on faire tes témoins na ye mais le masali grâce à mon faire tes témoins na ye nyo sona abenga maman va être le ma pambola le ma zalo kumunga abi shadaiwan tandingo komi ko tandingo reconnaître bolamu na vie na comme possible mettre en bateau ça nini ba reconnaître makambo peut bien fait au pe nazo sale la bango parce que na un simple instrument n'a pas molé Elohim gabi Elohim merci pour la guérison à moi sa santé à moi si au moins que tant toujours celle la Elohim toujours celle la mettre ma mission bimba dans toute notre force dans notre âme na bolingo nyonso na reconnaissance nyonso apesa biso au moins que Elohim onsali akofungolo ba porte pe ebele. Donc en tout cas na komi na ko chuter so na abi ke na suki sa bongo c'est que na ingrate tomba ba ki ba boyenga votre boyenga te tot ba chenga kate peut na bon ça peut être langage tot ba chenga kate mais avec une personne mon qui de loin bi moto za la grand moto na azala ok musika na sanini na bimisai là na fona bonga pona loba kombo na aigle de la presse congolaise Moïse Mbouy en tout cas naza reconnaissante makasi na olembate ata na ndako même mes enfants ba yebi makamna loba pona yo ngaba Elohim pambola mambali o akena esusu mosika le mafungo esusu ba porte ebele na ba ke mutu moko alobaka tomba kabela nga $20 naza kana ngote na mutana za plus importante que na moto kabela nga $20,000 siko donc ça veut dire que tant on a ça quand on a tina tête de changa kate mais mutu mo considérant nga changa ka en tout cas tous à la reconnaissante na pesi bino nyonso shalom na fi Elohim apambola bino o botali message o le masimba mitima bino bo pratiquer yango parce que c'est mieux d'écouter mais c'est encore plus mieux de pratiquer. Oh, bon, aussi, Dieu, c'est pas vos cœurs, votre cœur, au sanini, vous pratiquez en pour n'année sur le coup, à Adonai au soir. Peut-être, ma porte, mon gars, fungwama, et fungwamite parce que, au reconnaître qu'il bola, mon père, mon tassel, la kiote.
Maman nanga, papa nanga, message oyo le matin diango pambate, et mora yebi, tant qu'on reconnaître bolamu, tant qu'on a ça c'était à pardon, ça comme quitter ça. Rien bolamu Elohim, bolamu muta saleli o pembeni, le moko fungo sur la grande porte, le moko ça sur minene kati na vie na yo, ni on sera ka pona lokumu ya Adonai Oshua Ramache parce qu'il est venu seulement pour consoler son peuple. Il est venu seulement pour sauver son peuple. Il est venu seulement pour libérer son peuple. Il est venu seulement pour délivrer son peuple, pour sauver son peuple. Et on le salut vient de Juif et Oshua Ramachia. Na lingi bino mingi. Na pesi bino akuke bele. Notre réalisateur, Papa Ni Dabaku. Et le mapambolo sous ma casse. C'est que j'aime en toi, sans sa comique qui te ça. Na Bible obili mete près de la gloire. Et le manque no sous mo sika. En tout cas, il s'appelle yango wana. Tika était Lola. Et mon Congo na biso RDC et mon mokonza mboka na biso protégé elongisa ye elongisa papa Dodo Kamba elongisa bakonza mboka nyonso parce que ça ina tanga ba kombo nyonso boza tellement ebelé papa colonel full papa nangai papa nanga bien ka dadi c'est mon papa na pesio mbote ebelé boza tellement ebelé Elohim apambola bino tokutani vendredi batabi yongo moto atazi pena tambongami atangi aigle la presse congolaise non ndeni vendredi bolanda biso na solo Congo na YouTube na 21h30 na Tardo TV na Movie Channel ti au monde nga siko na aigle de la presse congolaise ama prophétesse pembeni aigle de la presse congolaise pour moi donc tobeta ma solo ya Congo. Dans le cas de Congo, nous sommes tous la religion parce que dans la politique aussi, la religion peut politique est zakana donc biso sozaka pour na lokumu kazo saka musala pour na lokumu ya Adonai ye Oshua Ramachia.